JP de Londres Malamoko, JP 2 minutes, et plutôt quand on a des détails, nous sommes le Bami que JP de Londres, Azana Poto, même au lit, mon aïe, Azana Bichassa, fait que vous allez bien, santé, et ça vraiment n'est pas à la raté. J'ai tout na Maramon Soussoupé, Oyo, au côté de la troisième partie, à l'émission habituelle. Tout y a ici le Péchanga, il y a mon début sur le lobby aux Abalam Mingi, pour la bande de Wonyos va abonner. Na Péchanga vraiment. Possibilité pour nani. Possibilité et pas nanga ina éviter. En général, ba comédien. Péchanga ngo azaki awa. Nengana banda kosise lo kwa bombo. Ah? Oui. Donc Yamodo Sani. non, nazo sise partout dans toute la misapi. Elle a fait la fierté. Non 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 non. Kosise ye zate ke ndenge yo bino bokena ngo wana ngana okena makamna bino te bo ngaka bo bakela ngana nzoto lo kwa soki nini Koto mo pote. non. L'amour ne soupçonne point les mal. Mais n'est pas bolingo biso tout ça là. Diable a botoli nyonso. Ce aujourd'hui, moi si y a compréhension. Tout peut moi si azui, mobali a compréhension et ça cadre jamais. Bazo déclarer musa na bango bangonde ba futela ngo mineva ba bimate. Bo bino ba fanatique na biso bo bo ma art oyo. Botika arrêta la libre. Hein? Botika arrêta la mana na ba boluka ba belle histoire. Boza ba fanatique ya batute, boza na fanatique d'abord ya Congo ke ne liboso. Donc ceux qui sont fanatiques, ils ont pas si na motema ba fanatique na biso. Ngata na kota internet te. Maman Charlie Maloula koka koleka na télévision te. Aloba makamba bongo. Bazolo ba po anini ba po ni photo bima na télévision. Na yebi pas si yo kité po aleka na télévision. Na yebi te. Mais en tout cas et ça les passe. En tout cas na mi bengi ici. OK. So za ina makanisi ya kobenga ngate. Na mi bengi ici. OK. Na boya ko ayebi mutu nanga. Ngana za mutu ba recherche et bagisa masu makasi. Donc na boya ko chape na apport na ngai na likamu na ye sans intérêt. Mais moi, rare, la film non, on a tourné film à Belleville il y a 2 semaines passées, je crois. On a tourné film à Belleville. Bon, on a sandé, on a saboué, télémi. Ce que ça va théâtre, mais tu vas au finga, dans le bagage qui est jalousie. Ce que ça va fanatique, dans le bagage qui est ma arnabiso. Binomo bobo ma arnabiso. Binomo binabo tuagango. Surtout dans ma gamouna le bagage. La biso kinga botala bazi magique boyebi mutute botala ba novelas boyebi mutute mais c'est comme la place da biso bo oh ba vrai professionnel ba sarade na ina bana ba bimisa bango. Vous êtes sur Top Media TV. Tola lesi kamoko toli esi kamoko donc na ebindeni na ko expliquer te pour na José de Londres. José de Londres nazo beta tout le na mo Congo que c'est mon frère. OK. C'est une vérité. Ouais, que avant, son anobi que film était série moko phénomène sobé azago fouté la Elila. Les tanga na okende na Elila et pas phénomène sobé na okutani na de Londres. Makila ekutani ndenge ezala kaka de Londres ngosu ye moko susu ayezu ko futela na Elila. Elila eza balabala o eza balabala moko ekaboli entre balabala na ngai na Elila. Donc tokomaki ko vanda vraiment na de Londres. Voilà. Merci. Alors tour maman na biso Charlie Maloula tanga zo ya Kinshasa. Est-ce qu'il y a une occasion pour maman Charlie à vous Madame Yanderonabiso José de Londres? Oui. Très bien. Oui, de Londres c'est un frère dans les occasions d'attendre. Ouais. Ce qui tout le nazobeta na Congo qui de Londres frère. Neni na oyeba moi si oye na été. Ataku tubalobé que moi si moko ya likango na oyeba kaka. Bon siko moi si oyo azaki ko apparaître ko la moi si officiel. Neni na yeba été. OK. Yamode, est-ce que na ndenge omoni la maman na biso wana est-ce que Ripe Gozana idée joie tromper José de Londres? Est-ce que mon qui est né au monde la gaïa là bas oyo va y tromper mon bal?
Bon, en tout cas, nga lolenge ya mutu ebangisa nga susute ndenge baloba ke l'apparence est trompeuse. En tout cas, pona lolenge nako linga ko beta CTT pona cha ngai moto nyonso namona ke ka moto nzambe nde nzambe. Donc lokola tozaka ka batu malgré ba parents autres ko apparaître devant batu. Tokoki pe kaka kosumuka, tokoki pe kaka kobosana, tokoki pe kaka kobunga po toza batu. Donc soki mama Malula abungi toyebaka aza mutu. Donc na lolenge na ye na okokate kolobaka koki kosala moto te. Donc soki mama Malula abungi toyebaka aza mutu. Voilà. Aza mutu na nyonso elobami lelo. Totali na ba télévision, totali na ba plateforme ya masolo ya makambe to binango ndengo na belu zo nyonso. Lelo na toile mama Charlie aleki alobi o singina loba na ndeko na yo ti de l'homme. Utala déjà vidéo wana analyser ndenge nini. Vidéo zo lo bazo senga divorce et puis Aden ya mona 2 minutes tout ça. On analyser na ndenge ya photo dans la détail. Na qui passe. Mais ce qui est vrai, Ngana un bon chef, ndenge balobaka, mokondi ya malamu ayokaka matoyi mibale. Nazwi temps ya kobenga de Londres te, nazaka kako yoka ba voice sango ndenge ezoleka na émission, na ndenge mama Malula azoloba. Nayebi ke ndeko pe soka yoki yango na minute oyo ata na bengi to solo na malamu mingi te, pour peut-être à cause de la choquer. Na zozela tango oyo eko pesa melanga na benga ye na ko benga ye to solo la meka po éclaircir nga na kati na benga bino pona bisa bino ke boyoka oyo de Londres alobi na po ndeko lebso ko likani na émission te lebso ba ko likani na émission te po aloba. Alors sona solo na privé déjà nazo ko annoncer vérité o ko yebisa na privé ayebake na boya nango awa na émission soki il y a qui collègue à l'émission. Alors, Maman Malula lobby sali passi. Ce qui est commis à niveau ya kolobake est-ce que 2 minutes à Bimana Malula. Ce qui 2 minutes à Bimana Malula, mais 2 minutes c'est ngana ebi 2 minutes et pas à José de Londres. En dehors il y a télévision. Que n'engene na zoko mone pe que artiste. Ko kangamana 2 minutes pour c'est de Londres. Tant zoya et pas de Londres. Ndezo sala ke to kangama la lobby c'est on a pense que ko lakisa batu ke 2 minutes un frère. Comment ba frère to koki ko bimana na mwasi ya moninga to mwasi ya moninga suka linga pesa moninga pasi ya ke ayende pa na yo ala kisio bisolo. Non. Mais il y a mon déclin dans le contexte de Londres lobby. D'ailleurs, moi, oui, conteste wana mutalobi. Il y a moi, de Londres mutalobi te chic. Mama Charlie Malula mutalobi yango ke de Londres alobaki. Il faut biloko na nyoso de Londres confirmer lango biso. A confirmer que na lobaki bongo pona likambu songolo na monaki clair te na likambu boy. Ba kizaka likamba bongo soki ozana ba preuve oyo yebi ke moi sanga trichaki. J'ai des preuves. Ya on a lobi bongo. Et so ba preuve ezate. Et soki de Londres lobité. Donc ngana zo linga to kota na mozindo te po toyoka de Londres. Mais ya mo de tango otala mona oyo longi oyo. Yoza mukolo oza tata bana. Po yebi koyeba ke mono yo aza yanga itemisa pi longi zolo misu mbunzu. Tant qu'on a de Londres, est-ce que va très ali? So comme on a 2 minutes, apparemment j'ai 2 minutes. Makamunyo soto koki koloba awa. Et loko oyo koki ko panza makite zanga question oyo. Soki moto batuni ayebi ko répondre te makite panzani. Kotala mwana ou pas biso tolobaka mwana abotami na ndako oyo papa na mama bazali mwana wana zali ya papa. Donc on a de Londres. Olobi na langage ya mikolo ya papa. Les adages. On a de Londres. Moi to wana olobi na langage ya mikolo ya mode. Oui. Koloba pe na sagesse ningi boité. Lobaka pe mo muke na moi
les vieux n'ont pas le barapapa, maman, au thé, fait maï, ngouba, n'a pas comprendre que tout le monde est mot, tout le monde parle. Viens comme ça le baramo, ah. Mais t'es bisous, le bel abisso, maman, au thé, maman, pendant quoi, maman, au thé, ngouba, aïe comprendre, maman, l'ingoloba. Tango. Maman Charlie Malula botaki mwana wana motaki no bimisa mwana na hôpital c'est José de Londres. OK. Baye basepeli balobi mwana abotami. Balakisi na mokili ke mwana na biso asali nini abotami. Ndenge nini sikoyo après des années ngai na yana lobaki te. Mwana wana za ya moto songolo. Mwana ya de Londres. Ah oui. Mais est-ce que dans 2 minutes nega zalaga avant vous appelez moi un cheval, on appelle moi Suisse, il y a Tali de Londres. Kasi pasi nangeza wana Yves. Pasi nangeza wana chic. Ndenge na ibsibino 2 minutes c'est de Londres. Ce qui te commet na ba niveau ba ingratitude. Ya bongo ke elengini na oyoka. Nga za mwasi nanga. Nakela la mwasi ya frère nanga balimbisa nga pardon. Bolobanga na zaka te e makaboto loba yango. OK. Na koyoka ngone bon na boité. Ata na yoki eleng et après. Donc na nyokoli kaka ndeko na ngai pamba. Na nyokoli e pamba ça sert à rien. Mwana sokolingo umela mingi na mokili bakolo baloba keba na basi ya bato. OK. Voilà. Keba na basi ya bato. À ce moment concerne le groupe ça de Charlie Malula. J'ai fait de Londres malamako, j'ai fait 2 minutes et plutôt côté na ba détail musu so le bami ke je de Londres azana photo même limo na ezana bichasa. Ce que tali bien santé et ça vraiment ndinga za la raté. J'ai tout na makamu musu so pe oyo ko côté la 3e partie de l'émission habituelle. Juste un petit conseil de maman Charlie. Et puis, mettons le Benalibala, il y a José de Londres, avec la artiste Mimi, comédienne. Est-ce que ça a quelque chose à ma lame? Selon yo, selon compréhension, pour moi, ça va aller au bas dans la poto. OK. Tobandi na motuna ya Papa Yves. Alobi, est-ce que vraiment, nenge maman Charlie Malula, alobi pour na de Londres, moli moizali na Kinshasa, menzoto na poto. Et puis, vraiment, de Londres, est-ce que maman Charlie Malula kokiko loba bongo? Ah, tant que tobala naka. Yango, bayembi pe, bazali batu toko honorar bango tango nyoso. Ndeko moko yembi, libana ebandele zalaka lokola sukalie. Et comme on a su que comme ingai ache kinini, papa, aussi au broya kinini, et comme il bololo kola kinini, bolingo mo ezaka nini, oh, bisonyo soto yebi, mobeko monene ya bana banzambe tolinga na banso, bana batata moko, oh, mais, aimons-nous les uns les autres. Oh, bah, l'amour supporte tout, croit tout. Ah, l'amour ne soupçonne point les mal. Mais n'est pas bolingo bisu tout ça là. Diable a botolignon soit. Aujourd'hui, moi c'est à compréhension. Tout peut moi c'est à lui. Mon bali à compréhension. Et ça cadre jamais. En tout cas, vous vendez ça. Donc, on a maman chic, na maman. Maman Lidi. Maman passe. Bah, en tout cas, bah, vendre ça et 4 ans. Bah, vendre ça et 4 ans. Maman Charlie Malula, koka ekoleka na télévision, te. Alo, ba makamba bongo. Bazolo, ba, po anini, ba. Po ani photo bima na télévision. Na yebi pas si yo ayoki te po aleka na télévision. Na yebi te. Mais. En tout cas, et ça n'est pas si. Na ebité yango na ebiso ke na koki ko benga de Londres te po na ebité pas yo ya yoki soki nga na yoki pasi boy. Et combien de fois ya yoki pasi. Maman soki to so yamba na ba téléphone te to luka ba méthode mususu ya ko bongisa to ya ko solo na makambo. Eza na internet te. Ndeko moka ucho yemba walobi eza arme ya ba faible. To sa makambo nyonso esengeli ke to za mikolo. Tout ça est là qui me qualité na biso.
Mais quand il y a Moukadi a répondu à la question, vraiment. Loba. Mouli, moi je dis Londres, les gens qui chassent ça, mais il y a un. Banaki na pote zate na yaki chasa te. Ayaki kishasa azongi. O me fala tikanati. Atikalite. Azongi. Ayeki kishasa azongi. Ayeki kishasa azongi. Siko boni mongo za na kishasa, ezo sa ya kazonga ka misoke za ya kazonga ka pona boule. Mais ça bien te. Boule. Oh, idéologie. Mais toi qui es toujours un modèle, moi parenthèse moqué, comment on a dit que les loyaux, José de Londres, Aza ingrat, moi je suis à juillet, pour moi ça roule là, bon on pas si, bon ma famille était en année à juillet, au nom de l'amour, à juillet, à mimi na poto, comment na poto, les loyaux moi ça roule ma bé, de Londres à Tiki, pourquoi toi qui es toujours en robe, nous sommes comédiens, moi tout ça, bah ingrat. José de Londres, tiki mona bato moi si azongi apoya aux mimi na libala. Mais le mimi azala na Kinshasa, tu évite vie. Mais que mimi peut être aux la fidèle, de la mobile, faut pas être toujours fidèle. Mobile, José de Londres peut ça. Est-ce que ako kanga makolo cause la bo excuser pour la terme. Cause la mimi ti ba démarche à qui les potos. Balobaka moto alingi tabaraye akangaka esinga na kingo delo ndalakisi biso yango ke alingi oye akangi esinga na kingo biso tomonaki toyembaki o libala ezalaka boye esengo na likolo etinda nzambe delo ndasali yango akangi mwasi nanga peu importe ya temps mimi akosala na Kinshasa mwasi ya de Londres et mwasi ya de Londres te ya likango o eza toute la famille na ke musika clan mopimba bayebi ke mimi abalana na de Londres na likolope nzamba yebi mimi babalana na de Londres. Moi je pense pas que de Londres ndenge azawana alala na kimia ndenge mimi azala Kinshasa. De Londres akolala na esengo mukolo mimi akokene na poto. Je pense pas que de Londres akosa komo kobwe na moto ye déjà si akangi singa lobi oyanga ye. Je ne pense pas. Naïbi de Londres, Azaka ferme, n'a pas parole naïe, et puis ce qui a bien pour ça là. Voilà, merci beaucoup Yamodé. Il vit pas de moto là, souka poto les capé, na maman les cambo peut signer tout le bas. Yamodé signer là le bas, maman il se pechanga. Le long mouton sa fierté, a ça la fierté, abimi li banda ko ça la ba film. Biso tozi occasion ko finga ya ko critiquer. Na bato ba ki o ça ba on ça la vraiment quand même. Ba congolais pour ni ba lingi yote, o ça la musala mais ba ko finga. Ba comédie ba ko chola. Et comme il place sujet ya ko finga muninga ko kende atomo na mboka na biso mais ba congolais ba comédien musu ba ko se placer. Voilà. Yamodé, une dernière question que tu comprends par rapport à sujet Oyo. Tu as vu que le Ndeko José a balaki Ndeko Mouni Kamé. Officiellement. Voilà, ça c'est bien. Alors, pourquoi pour qui m'a divorce Oyo Ndeko Malula Singi, il y a un appel qui a propos dans zone bas. Souvent, sur la déliée, la mairie. C'est ça. Nayoka Kiango. Nayoka Kiango. Mais on a botika ngai na solana de Londres. Boutique na solana de Londres. Na koko répondre ngote. Ngape na habité pourquoi de Londres azokima. Soka yebisinga non. Ya nazokima te talabwe na bozonga na baina kobenga bino. Eza parmi makambo na kobenga na bino. Juste un conseil pour na Ndeko de Londres obtenir un certain moment. Mon frère. Et puis 2 minutes, maman Charlie déjà au ça tout là. En tout cas non, mon frère de Londres. Oui, que vraiment on est vraiment des frères dans mes thèmes nous avons la facilité à koyebisa moninga pardon ceux qui ont monique au sali moninga mabe nana oloba courage d'abord pour na passion yoki mais quand aussi passango pour le reste etikali il faut na yokayo. Donc, on peut se conseiller ma casse-boité à part courage. Il faut na yokayo, bon na kena conseil. Nena lobaki, il faut na yoki, maman Charlie Malula, il faut na yokayo. 2 minutes, makambo iloba miwana, balobaka ke soki milingezo bima, c'est que na se moto ezali. Attention, attention, on est des frères, peu importe. Un sentiment na biso. Donc, ngana zo ba keza bongote.
non il n'a pas si yoza conscience no reproché et le papier que eza bongote. Merci. Merci à vous. Mais motuna ya tunya ici pechanga ya modebe sur lobby aux abala mingi pona bande nyonso ba abonné. Na pechanga vraiment. Possibilité pour nani possibilité et pas na ngai na éviter. Na en général ba comédien. Pechanga ngo azaki awa. Nenga na banda kosise lo kwa bombo. Ah? Oui. Ah, donc Yamodo Sani. Non, nazo sise partout dans tout la misapi et elle a fait la fierté. Non 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 non. Koko sise ye zate ke ndenge yo bino bokena ngo wana ngana okena makamna bino te bo ngaka bo bakela ngana nzoto lo kwa soki nini non. Irsil Pechanga. Ah non, Pechanga Langai. Ah, mon Pecha. On a benda petit nanga. Touti musika, penza touti musika na Pechanga. On a penza petit nanga na niveau moko impossible. Donc, dans bois qu'il est bafleur. Oui, oui. Anya tata salité ya ndenge nini aya na misapi na ye na sise yango. Mais oui, mais je te dis. Oh, Oumela, Oumela. Critique wana ba insulte wana pas moninga ko ça la fierté là. Il a déjà kala. Ce que ça ba théâtre moto ba ko finga ngolo baga ke za jalousie. Ce que ça ba fanatique na lo ba ke bo ma art na biso. Bino mo bo ma art na biso. Bino mo ko bina bo tuwa kango. Surtout na makambo na lo ba ke la biso kinga botala bazi magique boyebi mutute botala ba novelas boyebi mutute mais c'est comme la place na biso bo ba vrai professionnel bazarane na ina bana ba bimisa bango bazo déclarer musana bango nde ba futela ngo mineva ba bimate bo bino ba fanatique na biso bo ma art oyo botika areza la libre botika areza la mana na ba boluka ba belle histoire boza ba fanatique ya batute boza na fanatique d'abord ya Congo et Kenya liboso. Donc ceux qui sont fanatiques, ils ont bien passé na motema ba fanatique na biso. Ngata na kota internet te. Ceux qui bola ki saki ngate nga na yeba te ke Charlie Malula le bibo epona de Londres. Na kota ka internet te. Bona ko kimba. Na biso okuta bina na ba benga ngoni do. Soki page ba Facebook. Te nini ba commentaire. Okuta bina na commentaire mususu bina o monde bina ke te na TikTok. Il est méchant, mon toi, Saliboy. Oh, non, tu l'as commenté, il n'y a pas comme le livre. Ah, merde. Mais si quoi, il y a modé, et là, ici, le champ là, avec le ça, avec un zoom, il y a un film, il y a déjà. Parce qu'il y a un modèle après, il y a un peu mon corps, Oyo, la Rosala comme bactère qu'on a fait monsieur Lek Nabengi. En tout cas, Nami Bengi ici. Ok. So na makanisi ya ko benga ngate. Nami Bengi ici. Ok. Naboya ko ayebi mutu nanga. Ngana za mutu ba recherche et bagisa masu makasi. Donc naboya ko chape na apport na ngai na likambo na ye sans intérêt. Mais moi, rare, dans ma film, non, on a tourné film à Belleville il y a 2 semaines passées, je crois. On a tourné film à Belleville. Bon, on a sandé, on a saboué, on a télémi. On a zananda kunanga, mutabenga na ye, likam na mutute, problème na mutute, tous les comédiens, tout ça va ndeko. Vous allez penza te. En fait, il y a nini, il y a modi na. Est-ce que zela jamais na ba film soki eke soto ke na ba film to longoli internet si la lo bateke ngana nyokola ye ni Belleville lo bakenga na nyokola ye soki bango je ne sais pas exactement question tout na bango parce que faut pas tout na la question na ngana bigi na vani na ndako Belleville c'est ma sœur. OK na vani na ndako ce que benginga na ye Belleville na Zwakaye penza petite sœur. OK ko benganga upa akobenganga te na likamoko songolo tout na filmé mais arranger likamoko songolo mais oyo sali ke modero za les a filmé likambo na songolo na no après il faut benganga na ba filmé. Mais voilà, par rapport à l'artiste, comment? Non, papa, Yves, c'est faux, archi faux. On a tourné.
Ce qui na lobby au bino pour kanza keza bêtise. Par exemple, modora biche vite difuni. Ce que se paye dans ngote yo metteur en scène olobani. Coupé, longola mo wana kende. Est-ce que non non. Oh, ils sont français, na moni bataba boma zomi bitakala. J'ai vite difuni. OK. Difuni. Ils sont nus. Ce sont des fous. Oh là là. Donc voilà quoi. Yves, tu reviens là-dessus. Voilà. Merci d'abord pour notre Nabiso. Yves, il aussi cette émission. Merci na sponsor Nabiso Jésus-Christ de Nazareth. Na PCV partenaire Nabiso Mounene Fondation Maman Denise Nyakero. Donc Mabani Mikolo bien Chik Mukadi Fondation il y a Maman Denise Nyakero donc la chaîne télévision. Merci d'abord au Nice Walinga Rabiso Tembote. Mon vieux modérateur Totokani, merci beaucoup pour l'invitation. Na PCP Maman Denise Mbote Nyakero na fondation na ye. Kolotangi Kombo, vraiment il fallait la saluer maman. Na Bosani Pété ou on a jamais inoubliable peut ko saluer maman Olive Lembe. Maman ni maman. Mbote na bino. Merci. D'accord. Voilà. Yamode, pourquoi pas que vous avez na modèle. Là la tigre na mission hein. Bon la tigre pour 2 minutes. D'accord. Modèle oyo pesa biso ba film. Ba moment ba CD et ba DVD plutôt j'allais dire. Il y a ba cassette. C'est quoi yo? Yamode moi je suis metteur en scène et scénariste il y a talent. Vous avez mis une fiot ngoma donc c'est la duyoté metteur en scène scénariste il y a talent c'est-à-dire venanga Benedou Akufa yende mutazaki professeur yazaki professeur nangai na distinga na scénario na salle paroissiale oh yabiso ya Lemba Président Lombe papa sans souci Bengaloufa président Rock Mukabelo Bodo bazaki na salle et modéro sali et 75% na scénario ngaza scénariste était que lokwa naza présent groupe na komi okoma te na salle ya minene na koma Kofi Central na koma Kokoso na koma locataire na koma Simekoli na koma Malewa na koma ba filme oti lelo batu bazaka na banda kuna ba CD batalaka yango problème eza nini lelo iva bisinga ndeko na lingi na chaîne nga na tia filme ive pesanga 2500 bino bozoluka biso to koma ba riche o bozobosa ke 2500 na koka bolongo na 20 personnes yo kasa mbonga modero tenengi na sa musala malamu donc mais oui ndenge ndeko mamale personnel mazako loba mbongo muke bale muke donc vraiment ils a dit il y a ba moyen il y a des ça bongo mais le dans le système YouTube pourquoi pas y a mon VP chaîne YouTube là ezali chaîne YouTube ezali nazo ba bandeko batala kuna batala bana nde bazo sala musala chaîne YouTube ezali donc vraiment na profiter na chebiso koyebisa bango ba s'abonner na Modéro TV Modéro Totokani TV bamona pena ke ba kombo ya batute misale sala makana ba kombo ya batute ndenge na otolo ba batala ka bazi magique na ba novelas ba yebi mutute le lobby qui no Barcelone lobby qui la poto abenga ki lobby to solola kinaye ah ouais bambo tebele yebisinga vie le loté donc tout cela qui dans Naomi aza moi aza reconnaissante quand même azo reconnaître moi mon kef fourmi au vieux à sala ponanga tout cela inaye non voilà na c'est par rapport à boulot par rapport à Makamutu oui voilà batu bandimaki te ke aoke les potos ba ebiete ngande na yebiye so ake poto na kama ngote akimi to we aza étoile aza chansard ayebi ya masolo aza étoile aza chansard donc bato banoko kanisa ke ya ko ke poto te ngai pa na ko kanisa à la seconde voilà d'ailleurs ce qui Naomi aza na poto Barcelone et pas na ngai comme ça maintenant normal. OK. Il y a joli border boya à Betty. Akeli bala bio kasa Barcelone ke akeli bala.
Oh, akena ndaku na ye. Yo zonde, aroye a tout razonga te pour nimbo na yangote. Akeli bala kenda kuna ye. Voilà. Le long de mon asu du zolo, avant une grande activité, ils ont bon na showbiz. Na habité ya mo de wa invité te. Non. Na habité yangote. Il est monté. Na habité na invité te. Ah. Oui. Oh, ils ont obligatoire il faut qu'il appelle yeba. Mais makambo esalami oyo ba activité belé à sali ba conférence de presse a bien si ba négocier tout ça ya mo doit éviter. Non. Voilà petit na yo pena parler. Oui. Mais éviter. John Dengai. Donc si il est qui doit y être le côté au bout de la tête. Il a dit beaucoup d'amis. Peut-être beaucoup d'amis. Ah, nga yebi yom bezo ko informer nga en sazaki. Na ebite? Ah, ça va. Na ebite. Voilà les kilanga. Voilà. Donc on a fait un super modèle, juste là tout le monde a de voir la bicho et puis numéro de téléphone, il faut que les 3-4 personnes et la malam na ba o ba na rayo et puis ba sepe la ranayo, ba les plus lelo ya modèle a commandé moi réserver plus que les nazari na liboso. Bon, mais moi, je ne vais pas m'en donner Momoni vérité. Atabo, pakoli yango maquillage et aux la vérité. On a ça là, mon kilébi. Ce qui ba bomber yango batu, mité ma pe conscience na bango, ba bomber la bango te. Ça c'est bon. Ba bomber yango te. Donc il va nous déranger bango. Ah! Mais muto asala ya mingi. Muto asala ya mingi. Pona nini boye. Donc egoganga vérité suka suka. Chez Biso télévision, chaîne na Biso yangoyo. Donc Biso do télémara awa. Donc mikolo kutu na moni ba événement belé izo ya bomona vraiment et logo moza izo yawa qui va épouser la fille du roi. Maman la comédie Zawana donc on a annoncé déjà que vous allez awande chez Biso TV. Merci. Merci numéro positif. Plus 243 89 033 98 55. Plus 243 89 033 98 55. Na profiter pe na boka ba oyanga venanga yo Kasiondo, venanga ya Mando Feli, papa na Girla, venanga yebo venanga yo Kasiondo, venanga Roger Yondo, venanga Bobo Bokole, Massananga Alpha Bokole, Gigi Bokole, Martin Kama, Papito Kindudi, Florent Tunani, Zifio Tunani, vraiment, Izedoko, magicien, Ndeyo Yebi, Aimé Poutou Engambe, arme automatique, Gisilin Moussese, Balobi Lembeko Yate Koutoumi Makwata, Olivier Bila, Mère Bafo, Passi Mon Pété, Agnon Tété, Balobi Mabélé, toujours Mabélé, donc, chez la Kabengele, Mabélé directeur. Donc, Balobi, Ekiri, Wissé, président Carlos, Yves Mouke, Mamoueni Nanitouma Pamphile, Eric Yalala, Kita Patrick Berger, honorable Manix, et Ngaï Tommy, oh, Tommy Balenda, Tommy, donc, tous les deux Tommy, Tozali, ensemble, lycéen, maître lycéen. Donc voilà quoi. Voilà, pour en finir, sur la question, Oyo, Bobetaka Tolo Nama Solo, il y a Babsek qui a Maman Abisso Suzy Bank, 40 jours autour les gars, nous avons un vraiment dans l'emba, la communauté Bélé Banet, on va appeler la moi comme on a vu le trou. Donc 40 jours, l'équipe, tout le monde est bien. Tandis que tout le monde y a déjà pour nous ici déjà, donc Pierre Tomba la victoire déjà la salle. C'est comme on dit bien. Déjà, dans la minute, Pierre Tombali a Suzy Bantou, ils ont hôtel déjà. Donc, oui, ils ont dit que notre salango, il y a été, tout annonce qui était, tout le baki, toko salango. Il y a Kokodio Kona, il y a Suzy Bantou, ils ont biso batuto sali. Oh, il y a Kokodio de la famille. Biso batuto sali n'engé to annonce qui na public. Ok. Voilà. Voilà, merci. Merci papa. À la prochaine fois. Bye bye.